Alors monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonjour chers internautes de Congo Locale News. Désormais, suivrez Christelle Mambo qui va commencer à vous donner l'émission qui est intitulée Nutrition. Pourquoi nutrition? Nous avons dans les nutritions, nous voyons le fruit. Dans le fruit, ici au Congo, nous avons beaucoup de fruits. Mais parmi les fruits que nous avons, je me suis beaucoup intéressée sur le citron. Pourquoi le citron? Parce que le citron traite une diversité de la maladie, telles que l'hémorroïde, l'hypertension. Soki bandeko na ngai bozolandanga sikoyo soki boza na habitude ya komela citron mpe kozongo lokola kire de citron mikolo nyonso se prévenir na maladie ebele parce que na sali constant na moni ke bato ebele si na Congo bazo négliger beaucoup citron bazo linga citron te pourquoi parce que eza bololo eza mai kitoko te mais citron na partie na nyonso eza toujours kaka l'importance makasi pe eza na ba valeur nutritionnelle makasi na kati ya citron parmi ba fruits ebele na Congo ba écorce ya citron yango moko ezo traiter ba malade ba jus nango moko to nyonso eza ata ba graine nango ezo traiter maladie. Yo comment na susu bato ebele bazoloba ke non citron ezokondisa bandeko na oyebisa bino ke citron ekondisa te de 1 citron ezopesa d'abord appétit so oza na appétit tolia bien te ozaka olia moke mpona tonde eza bien te normalement faut lire normalement la place omela peut-être vitamine omela tien foin oyebi te chimie basali nango mpe excès ya kolia biloko eza naturel te mpe komelaka bakisi mingi ça crée aussi la maladie. Linga mingi peut-être so dans appétit te kolia citron. Pourquoi? Parce que citron ezopesa appétit ezopesa pe na place omela ba vitamine omeli vitamine peut-être ozo appétit mais omo vimbi so tolo omo vimbi so sima na place a bongo omela fruit parce que eza naturel eza na conséquence moko te eza naturel eza comme ba fruit nyonso comme orange comme nyonso mais yango to pognon parce que zone oyo traiter ba maladie ebele ba hypertension ba insuffisance rénale eza lokola soki rein ezokoka rein d'abord rôle nango ezali ko garder ba valeur nutritionnelle ko boire kolongola tant biloko tozolia rein ezo garder ba valeur nutritionnelle ezolongola ba salité mais soki rein ezokokosala mosala nango te à ce moment là il faut oliaka mingi citron mpe ezotraiter rein makasi soki oza habitude olia citron alors 15 jours olelaki ozobela rein. Citron ndenge moko mpe kaka ezotraiter hypertension mama ebele hypertension mais so ozolia oza habitude olia citron mpe osala kire ya citron komela yango mikolo nyonso okotia yango na molangi otie citron na molangi osala yango jus otia yango mwa mai mpona koaténuer puissance wana ya gaz carbonique après ozomela yango mikolo nyonso ozomela yango ose prévenir na bamaladie wana omwa moko mosusu jamais obela hypertension te ezotraiter vraiment bamaladi ebele tel que malade mosusu atomoni le citron renforce la stabilité des vaisseaux sanguins améliore aussi la circulation de venin donc nani citron eza ko circulation makila na misisa soki peut-être makila no ezoleka vraiment ezo na circulation malamu te so oza habitude olia citron jamais obela malade wana te donc makila no eza toujours ka circulation normale ka ndenge ezalaka yango naponaki na fruit nyonso toza nango naponaki balandi nanga te mana linga bino mingi lokola nga naza édifié na fruit oyo babengi citron yango nasepelaki mpe bino mpe bozala édifié na place bomelaka batia foin namonaki malamu boliaka bafruit pete so ozomela bavitamine parce que mpe so appétit bandeko nango totika lia fruit naturel lokola citron ezopesa
ils ont ça petit donc naturellement bon ils ont soit petit au les meliki c'était l'autre na place au moment melaki si ba tiens enfant ba nitreli dose éviter l'autre au melika boy comme vi miso tolo comme vi miso sima te comme beba ba ndeko na mona kibongo totika yango na s'intéressa ki mingi na c'est la no recherche pour édifier nga édifier pinoté to comme na suka prochainement to comme même no souffrir mon sous ça plus important que citron pour vous édifier le quoi vous édifier les lots. Merci beaucoup, la CPL Macas. Restez branchés, c'est votre news.